la mabele. Lokoso mwindo to bunde la mabele. Lokoso mwindo to bunde la mabele. Lokoso mwindo to bunde la mabele. Kelema to bunde la mabele. Kelema to bunde la ekono. Kelema to bunde la mabele. Kelema to bunde la lokoso. Baindo, totelema, c'est mon PC, ce sont mes messieurs, on a vu les pays, on a besoin de péter belé. Il y a une émission éveillée à conscience, émission éducative, émission qui est là, il y a une qui s'amonte moins de yaouti wapi. Il y a commis wapi, pays azali ko kwende wapi, ne mokolo na mokolo sala ka fort. Ya kokende kokundula bandeko nyoso bazana makanisi ya malamu. Na tina ete ko solution ka etu kuto bandeko na baindo, basoka limba kwa kolanda ka biso. Semaine passée, tu exploitais qui ton sujet ou tout solo là qui n'a bino et ce solution qui bande ko ebele nani to koki kotia passe ba komole na mutu na ye na ba continue so ba kambele la Congo to yamba ki ndeko ndomele botale pa e wana mitune za ki ya biso biya mezala ki ya bango so solution ki bino ebele kasi na mokolo mo lelo to kana ki liso so ndeko ndomele botale na tina ete ya ko solo la sia des ordres o ezaka kokoba na kati ya mboka Congo na masolo na biso ndo to banela ki semaine passée ne sika to sukela ki ne mokolo mo lelo so to so koba so masolo na biso na ndeko ndomele botale kote na biso mbote ndeko na ngai Tambi Koka mbote pena bandeko yonso ba twegi susu tango ya kolanda biso mokolo mo lelo tokoki koleka boye te sans que tozangisa kokomisa babengaka ngo nini bafleur bandeko babokelaki bino kolandela baargument oyo botalisaki na émission oyo botaki koleka balongo na epai na bino ndeko ndombele matondo na bandeko yonso oyo batindeli biso soko bafololo to bambe ndenge bolobi kasi biso tokolobaka bazala baobservateur te likambo ye moto yonso esengi azala acteur c'est-à-dire ndeko ndombele azali kaka te lokola joueur oyo bango bakotalaka ye na pourtour te likambo oyo ndeko ndombele bazali kodenonse bazali koloba biso toye tolobi tozwa epai ya esongi ya ntina fumukuzu kia mizana panda na ngola yango toyaka kolimbola o bango mpe bazwa c'est bien bon bafélicité ndeko ndombele mais maye tozali kosakola bakomisa mpe na mabota ya bana bato bakomisa mpe bisika yonso bayindo bazwami po etumba ya biso eze ya kozongisa lisusu conscience na bomoi ya bayindo matondo etumba ezali ya kozongisa conscience na bomoi ya bayindo ndeko ndombele émission ya poso euti koleka epai wana baargument na bino botikali kondimata te ke pasi oyo toza nango na kati ya mboka Congo kobanda banda na époque ya président Kasafu ti lelo ata président moko taza responsable na yango botalisaki mindele mais kobanda biso tozwa indépendance de 60 banda 1960 ti lelo 60 ans actuellement eloko tozovivre na kati ya mboka Congo eloko esalaki ke tozonga lisusu na kati ya bamasolo oyo par rapport ya bamakambo tozomona lelo toza na bato bandeko moko bazokamba mboka mais na kati ya bandeko wana toza na bandeko ya FCC toza na bandeko mpe ya cash oyo basali coalition désordre total tant tozoloba boye batelespectateur nyonso bazososola mayini tozoloba désordre total oyo soki alobi oyo aboyengo soki alobi oyo aboyengo mboka eza lokola etelemi esika moko bandeko kutu l'église catholique neti omoni bazosalaka effort ya kokende koboma mwa moto wana po population ezali konyokoma makasi basango baza na obligation à chaque fois bakenda koboma moto yana pamba te population wana baza bandimi na ya bango ntango ozomona bongo ndeko ndombele ozomona te ke responsabilité tozonga na ngambo kaka ya bakonzi na biso na esika olobaki ya motu saka aza la base ya babiloko oyo eza mondele bakonzi na biso bazalaka bainnocent mais tozomona badésordre oyo mondele kutu aza te aza koluka sala effort à intervenir mais ezosimba kaka te maloba mboka ya bibo ndeko na ngai Tambi nalingaka to respectaka baye bazali kolanda biso lobi na fandi nazali kotala etando ya religion africaine vuva mo télévision nakoyi na eloma moko ya nesongi ya ntina fumuku soki ya mozala mpanda na ngola na salle culturelle ya zo le 13 mai 2000 l'an 2000 wana Mose Kabila président de la République nesongi ya ntina balimboli déjà na tango wana catholique azali kosala manjoli njonjo oyo olingi obimisa wa
catholique ndazeko kenda koluka koboma. Mais mais nalobi le 13 mai 2000 Mouzé Kabila président de la République. Déjà l'église catholique va s'agir pour combattre. Yango loi ya création, ignorance et longwanakati na biso. Toye na mokili to marqué tant moto na dona et a créé. Lelo tozali na éveil patriotique, toza kolobela Congo na biso. Tata mama na kati ya ba complot ya mindele. Lelo tozali na régime ya président Kabila. Mingi na kati na biso toke na ba cité tokoka ah voilà pas si vraiment eye makasi eboki kaka président a négocié na mindele pasi eleki biso penza moyen kaka te biso tokolongwa na pasi mokolo nini totiaki eliki lokola ye 3 ans tokobonga mais sika toza kobonga te tata mama tokobonga ndenge nini soki yo nano lamuki te yambo tobonga yo longwa nanu na pongi po ete pasi ebandi lelo na régime ya président Kabila te pasi ewuti kala banda tozwa indépendance tozalaka kaka na pasi guerre sécession désordre bakotiseli biso yango avant indépendance puis après indépendance tata mama désordre oyo liberté d'expression ezali bacomplot mindele basaleli biso te première république ekwei tokoti deuxième république premier président a échoué parce que erreur asalaki ezalaki nini ntango tozwi indépendance tozwaki indépendance politique mais indépendance spirituelle tozwaki te indépendance économique tozwaki te ebongaki te accession na biso na indépendance tozwa les deux indépendances veut dire indépendance spirituelle ezala mais lokwa tozwaki yango te tata mama yango moto ezali cause ya pasi na biso ndakisa Mbuta Lumumba oyo azalaki nationaliste po mingi na kati na bino boyebi te Lumumba azalaki nani elongi ya Mbuta Lumumba baza kopesa bino yango lokola moyibi ayibaka mbongo na polar lokola moto azalaki trop brutal akendeki mbango mingi menzoka maso wana o Lumumba communiste ateki mboka na bakommuniste nyonso wana bayebisaki bino yango bino bomonaki te me bayebisaki bino na banani yambo bakanga Mbuta Lumumba balukela ye etumbu ya liwa bapreparaki population congolaise batia yango anti donc contre Lumumba nde wana na église catholique Cardinal Malula azwaki mosala ya koyebisa bato te koboma communiste eza lisumu te attention Lumumba alingi koteka mboka na bakommuniste communisme ezali satanique ndenge wana mingi na kati na bino bosepelaki liwa ya Mbuta Lumumba nzoka nde Mbuta Lumumba azalaki angelu ya Nzambe batindaki epai na biso po ete asosolisa biso po ete toka kolongwa na pasi po ete tata mama kolongwa na pasi na biso bino boza kozela biloko euta poto me biloko eutaka poto eyaka yango eza kokontinue biso na pasi esengeli tozwa bonsomi oyo ezali spirituel babomi Mbuta Lumumba baboyi bapoliticien congolais ya ntango wana basangana ntango nyonso bakoluka bosangani ezala conclave ya Luluabur to ya Lovanium to nini kokreye bango désordre ti tokomaki na eleko ya Mobutu tokomi na eleko ya Mobutu le même mindele oyo batiaki Mobutu le même mindele baza kosala kaka makita mpo na mboka oyo te kino batiaki ye mpe banzube nyonso te ntango aye kolongwa lelo tokomi na président Kabila mingi
Tant que tokolobela bolamu oyo esengeli na yango mpona to appuyer président de la république bakobenga biso tozali bakabiliste tozali kosala campagne mpona ye. Tata mama nation congolaise ezali koappartenir na biso bakongolais. Biso toyei na mission ya kolamusa bayindo ya kolakisa basekre nyonso oyo mindele basaleli biso makita. Ndakisa tozali na mokanda awa bataille pour l'Afrique. Lolenge mondele azali kobundela mpona biso awa na Afrika. Mondele alingi nini? Na page 50 mindele na makita na bango balobi boye. Et c'est exactement ce que cherche la révolution. La lamentable expérience américaine au Vietnam aurait dû nous servir de leçon. Il y avait la puissance militaire, mais la révolution avait déjà gagné la guerre idéologique avant même que le combat ne commence. La chute de Saigon ne devait être qu'une question de temps. Veut dire pour Nabango, révolution, ton nationalisme, ils allaient donc combattre. Na échec les Américains bazwa ki na Vietnam ezalaki nini population vietnamienne azaki déjà kolamuka veut dire ki na pongité tango ba Américains bazwa ko ya population etelemaki pona ko s'opposer na ba Américains pona ko loba na bango te avant okoma même esika ba soda na biso bazali liboso boma biso population guerre bundamaki na ba makwangola na ba mitambo babomelaka banyama ebundaka guerre na Vietnam yango esalaki guerre échec ya ba occidentaux na Vietnam. Mais est-ce que le peuple congolais a sa position wana? Est-ce que le peuple congolais peut défendre la nation naïe? Idéologie ezalité, sens nationalisme ezalité. Tozo ganga tozali ba nationaliste mais to ko défendre mboka oyo parce que pour ne défendre mboka, mboka est en embargo. Tengi tozali boye mboka est en embargo. Mindele baza ko la biso. Mais biso to koki to bikisa mboka oyo. Président za ko luka par tous les moyens après sa biso kimia. Mais tout ça lisaye ndenge nini ndakisa. Lelo to lamuki moko la poste to yoki na kata Kinshasa wa peu près 4 stations ka keza ko sala pona ko teka carburant. Nyonso wana po transport za la pasi. Et na kati ya pasi wana to bana kolemba te au moins vraiment président la kaki biso makambo ebele si kwazo sala lokote. Mais consommateur ya carburant ezali yo. Toute décision que biso peto kozongisa lokola bango ba ko teka carburant te en tout cas bande ko to yoka na trajet nyonso ezali ya 10 km 20 km to kobeta ngo na makolo. Carburant ko tulate. Soki etulie ko kitate. Na mokando balobi pona tolonga. Si nous parvenons à introduire des Bibles partout en Afrique avant que la révolution ne s'y installe, l'Église y survivra sous n'importe quel régime, même si tous les missionnaires en sont chassés et si toutes les églises y sont fermées. Balobi malam kaka mutunyo samisa la déjà la Bible na ye. Wana n'importe quel régime koya to ko résister kaka parce qu'il y a des moyens na biso. Et lelo yo président Kabila za na combat na bino basambeli. Président Kabila za na combat na bino basambeli. Ba américain ba impérialiste nyonso na période président kei na États-Unis na New York babengisi ba soi-disant basali na nzambe soi-disant basali na nzambe bakena bango kuna voilà bokende kosala consultation nationale lokola bazali bapia mindele boyokaki bapoint oyo bango bapesaki mokonzi ya mboka mpona nini po ete soki aboyi makambo wana bato wana lokola bazali kokamba bino po kozala confiance na bapaster kozala confiance na badiacre na baévangéliste wana nyonso oyo bazali bapia mindele bato wana ntango bakoyebisa bino kaka te
président Kabila aboyi koyokela biso basali na nzambe veut dire aboyi koyokela nzambe esengeli azala lisusu te nde bango bazwi makasi mpo ete bino to boyoka bokosepela po balukeli ye. Mais soki alongwe nga nazotia mai na monoko te président Kabila ye po asala mission na ye azali 3e président ya république selon prophétie. 3e président soki awumeli te mboka oyo ekozala divise biteni tokobomana na ntango molai prophétie elobi bongo e prophétie wana eza na bible te prophétie mfumuki mbangu atikaki mpona matali république du Congo république démocratique du Congo na accession na biso na indépendance. Ndeko Tambi sujet tolobaki mbala eleki biso toboyaki ke pasi ya Félika, pour ne pas dire seulement la République démocratique à Congo et outil n'a pas dirigeant. Pas si outil. Si ma kaka ya baptême ya le 3 mai 1491 ya Rwanzinga nkou ba indo bakota na pasi. Beaucoup mona que n'a pas pays islamisé y Afrique noire basé dans la même situation. N'a pas pays christianisé y a foi chrétienne basé dans la même situation. Il n'y a pas si caca. Pas si caca. Ce qu'on a dit deux camps, basé au Kamamboka, basé au Bunda. Dans le Kamu. Ce que c'est pour l'intérêt égoïste. FCC n'a caché pas au Bunda. Pour mon lobby, tomati sa salaire, il y a peuple congolais, mon sous-soit boy, il y a un babundi. Bon, et Tumbaouana, il y a FCC n'a caché. Et c'est sur le point. Ce qu'on bango yonso, basé dans le même objectif. Bon, il y a peuple congolais. Tetolobaka beaucoup mona que soko bakondongwana partage ya baposte soko bakondongwana b'intérêt bekonongo b'intérêt égoïste positionnement moto azali koloba te bolamu ya peuple esima bandongwani nango na makambo yonso bazali kowela so tobandi kotanga ngo ta moso émission kosila bokomona ata te sika bakanisi salaire ya baenseignant na makambo bazali kondongwana wana bokomona te sika moko batali situation ata ya dollar ya mboka o na makambo yonso bazali kondongwana wana bokomona te ata na seconde sika moko batali situation sanitaire ya bato bazali kondongwanela nini positionnement bango pe baliaki 18 ans na bango mobimba malamu batika biso pe toli ya 5 ans na biso sikawa baza kotia soko ba mandataire na ba société boko mona keze na ba biloko ya CC oyo baze kowela po biso to kolikia na zongi moke na 2017 yambo ya élection ya décembre 2018 ne songendi la lobby wana président Félix Tshisekedi baze na une opposition ne songendi la balobi et ko servir na eloko te ba élection sans dialogue et qu'on servir na eloko te to sala élection na kozanga koyokana mais ba dialogue sala mebeli na mboka o ndiko tombelo ebi mais bato yo tape eloko moko pete na mboka o ndiko bato yo bengi bango ba bomi moto bango nde ba hypothèque dialogue wana bango nde ba kotisa mbilinga na kati ya dialogue wana catholique banani bayaka na testament ya papa Etienne Tshisekedi ndeko tangi bolanda information tofandaka na plateau wapona ko éclairer peuple congolais bato bayaka soi-disant na enveloppe testament batia président actuel à l'époque premier ministre ici na ba dialogue bazalaki na bobo sanate tango dialogue ezalaki supervisé le dem Kodjo dialogue etambolaki bo aliment mais tango balongoli yango na union na cité ya union africaine po ba mema yango kuna pa na bango na centre tête diocèse makambo yoso simbaki lisote bato wana oyo olingi olakisa na peuple congolais bango nde bolamu bazalaki kolela bango bazalaki na vrai testament ya papa Etienne Tshisekedi bango nde bakenda kotala mokolo yango ta ba comité testamatique liba atikela ki bango wana moto nyoso yebi mokili yebi po batia papa na biso Félix Tshisekedi premier ministre ya mboka o mais moto bango balobaki démon
moto bango balobaka ndoki ya somba mandoki po boma peuple congolais atangisa makila a cédé éponge na douceur moto bango bazalaki koluka akoma premier ministre chance et sourire abimi président de la République démocratique ya Congo Tshisekedi Félix président botala janvier février mars 2019 ba discours mais n'habite toko ezekaka zododo na biloko ya chambre froide bato bakoliaka nde tokoma na courte mémoire me makambo ya catholique ezekoleka kala te soko ya Mbuta Lumumba bango nde badiabolisa Mbuta Lumumba na 1960 tango mondela moni ke idéologie ya Mbuta Lumumba ekoluka peuple congolais a retrouvé lisusu bon somi na ye bon continuer na mabele fallait qu'il va déstabiliser ba kata motu wana bon mon message ndenge ba kata ka mitu ya ba révolutionnaire fallait qu'il va utiliser so ba sali yango na brutalité lokola bato ba ndaki déjà ko redonner Mbuta Lumumba confiance et ko susciter lisusu lokola peut on dit franchement na 4 janvier 59 et ko susciter tension mosusu il fallait qu'il nano église qui mbangi bolimbi c'est église catholique akenda ko boma ba tension aboma affection Mbuta Lumumba na mitema ya bandimi église catholique babandi koteya communisme ezebo satan eze el ya diable Mbuta Lumumba fote el ya diable alingi bato bakoma ba communiste ba eloko na yo bien privé kokoma bien commun moi si na yo moto mosusu pe voisin bato yo so bakoki ba joyer velo na yo tiki libanda moto yo so kujongwa kenango wana basango teyama na église catholique yango bokomona bango basé na politique moko néfaste oyo ba utilisaka inconscience ya bandimi na bango bomona ki na jeudi ngonga tout le monde l'église catholique basala contre Kabila te mais et si ko soit disons ba ibaki ezesika bakenda ko bondela nzambe et comment que sika réunion ba parti politique tolandaka Erwana secrétaire général ya IDPS alobi totiaka 50-50 na catholique biso totie ba combattant bango ba pesi biso cadre eleki awakala te ezala médiatisé si bomona ke combat automeni asolo tolongi parce qu'il y a longité pour souhaiter na ezalaka un jour comme président de la République o nyonso azalaka nango mpona bana mboka Congo akokosela yango maintenant ke akomite bino mpe bokomi na moko mena mpe maso église catholique ezala te nde ntango mosusu mobulu tozomona flambeau ndenge ezolongwa na IDPS lelo bato tu bakomotela mingi cardinal Mosengo par rapport eza ndenge wana te c'est plutôt l'inverse po marche ndenge ezali kosalemana bao bazomarche ezali ba combattant na biso donc tozali ba chrétien catholique tokana bien tozali nde ba associé entre église catholique na biso c'est 50-50 église catholique a offrir biso cadre ya ba chrétien mususu bazana mais biso pe to mobiliser ba combattant na biso ba koti ba église ba marché to balelo ba laïque catholique de cardinal bandeko sen koto ba basali lo ba opposition bazali ba omoni bango baza société civile c'est là où le pouvoir ne comprend rien c'est là où le pouvoir ne comprend rien et ça la médiatiser ba ko pesa cadre pour nani ba pesa cadre pour ba to basambela nzambe ba pesa cadre pour ba to ba mela communion te ba pesa cadre pour ba to ba préparer comment déstabiliser le pays na kati église ndeko tambi soko ezeka apo ya bolamu ya peuple congolais biso yo soto mona lolenge moko na cash na FCC tolobi trop c'est trop na Beni na Ituri na Goma massacre zekoleka eleka ka mokolo te ba décapita ki 10 personnes 12 15 ba sosote pour moto bokola ka ba soso soko mikolo mibale misato alamuki na tongo ba bomi soso na mibale alamuki ba bomi soso na moko alamuki ba bomi akotambola pa ko la kisabino ke bokomi ko toucher ngai wana ba soso tango yo tola ka tolamuki na tongo
na Ituri ba décapitaki ADF na lo sala ki boy na Beni ba sala ki boy ba responsable ya ba institution na biso ba bakani ne to benga kango est ezete ni mosu ya mboka moto nini akokia négliger sika mao esali na mosapi ezena mona suka mosapi mais c'est qu'on paralyse nzoto yo si on est sur la responsabilité na bango ici kezali yango tolobi responsabilité na bango ezali mais toloba ou to dénoncer na ba manaka na bino à chaque fois mandat ya MONUSCO comme kana suka insécurité bakisamaka kala mingi TP à biso mais yango na sécurité c'est bakisama ba ko pesa déjà raison lokola ba groupes armés ça ko menacer population biso to se on a pour assurer sécurité la population to états mesure ya kokenda te batikali mission la plus longue ya mokilio ya MONUSCO mais boko sanate mission d'observation ba ya wate po bambuda ba ya wate po basimbeloko ba observa kaka mais budget na bango 1 milliard nandam budget na bango contingent soko ya plus de 16 000 militaires ba ya bekolia ba koma bato ya batami ko yungulaka minere mais boko mona ba dirigeant politique ba ke ko tala sika mosusu français ya makasi na ba plateau ya émission français wana ezeko ko viser bolamu ya population te on a fait dans mondele ndeko ndombele etelo ya mondele politique ya mondele les missions to sala ki poso le ki to lobaki bato ba kelaka constitution en faveur ba principe spirituel pe ko sala ya peuple là-bas constitution ya France eza ko kota la réalité ya ba français eza ko tala eza na quelques conseils oh eza sur le plan spirituel ya bango ba français pour bato na bango mayele ba homme religieux na bango ba ko sala associé tango so sala tango ba se ko sala pour la nini boko mona que ba e bon sono ya France ba se retrouver na constitution là-bas boko mona que ba chômeur français ba se retrouver na constitution là-bas pour la nini bon spirituel ndé ba ko yebisa bango bato wana ba invalide bato wana oyo baza na ba problème ya santé baba koka yonso baza na droit même droit que biso baza bana ya mboka lokola baza na handicap physique esika bato bakokima mbango ya kokoka te esika bato bakoyemba ta mosu ya kokoka te akomi mwa moke limité l'état fois zwa situation na bango bati yango na constitution bavote yango mibeko bafutaka bachômeur epai na biso mpo na nini baebonsolo na biso mpo na nini bandeko bandicapé il faut basalaka bato ya kodéambule partout na boulevard du 30 juin tia loboko sala boye justement yango tolobi etelo batangi bonzambe bapratike eza ya bango te sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas molimo eze ko kamba ba homme politique ba homme de science ba homme religieux ya mboka oyo eze molimo ni comparable na motalibo mo alati elamba ase kolia melamba nini motalibo malataka aliaka wapi na fulu yango bokomona milimo eze ko kamba ba hindu ba bongisaka fulu leka na wenza selembao leka na mataliki bala kenda na ngambela babongisi fulu esali ngomba batangisaki bati bitekoteko ndenge nini élite intellectuelle moto ya tangi etelo ta silisi mondele fa benga ya pesa mission quelle mission asala rebellion na mboka na ye yako banda ko boma bomengo zeko kende bazeko soutirele ye moi miette o batili na compte bancaire kuna na mikili ya poto o peut demain ou après demain ba ko saisir compte ango moto ono ko batanga te yango ne sungenzi na fumukusu ke muzana panda na ngola bazeko telema balobi oyo yonso loposo pe makumbela kibiso nde nkufa ya bayi malamu izake nde kotambi ata moko te
soko relome église catholique ndazaki kolinga mboka oyo bato ya liboso balingi basala pétition to funda na ino libota ya roi Léopold II na CPI les églises catholiques. Oh. Kobotani. Pétition au roi Léopold II oyo so iloto so mibenga ba congolais grâce na ye à se sacrifier. Bino molobaka reconnaissance na moto akabelo moko po ya mai mais moto lelo asali ke lelo to soit na conférence de Berlin lelo to za na frontière to za na mona limite to za na musa grâce au roi Léopold II. Reconnaissance pe pour ça l'envers il y a un moment même ba prêtre ba ça la mo wala ba tiera déjà ba dibina bango. So on va tout ça la pétition contre le roi Léopold II. Ni nyama be nous nous reprocher roi Léopold II na mabeli. Ndeko tambi na okaka motema pasi mituna mosubu kotuna kanga ya plateau. C'est-à-dire soko ko kabola Felika 1885 et ko keza la lokola elembo ya malamu bino komoni na misala ya roi Léopold II na ki motema pasi. Mais grâce à roi Léopold II l'autre bien ni ba congolais ni ko botali. Batuna kabino mituna te na ngai na tuna yo intérêt ya kobenga bana congolais ya wapi. Soko na période moko bande ko na biso ya Brazza bakomaka boma Zaïrwa tika nyoka. Soko lelo bakokanga congolais na ngambo ya Angola babeti eti akufa pour la conférence de Berlin. Pour la conférence de Berlin. Bakabola qui conférence de Berlin pour Moindo azanga ki eloko moko senga ki na bango to po ba gérer mais bamboka oyo bakaboli bati ba frontière et commander ba province ya bamboka na bango RDC c'est province ya Belgique Congo Brazza c'est province ya France ba dirigeant na biso ba c'est ba gouverneur ya ba dirigeant européen ya ko basé na moi dirité au moni lelo tango ba politicien basé ko défiler na ba plateau ya etando ko ya ko na biso diplomatie nini te bampeshaka président Félix Tshisekedi a dénoncé cahier de charge à Kouti. Ndeko tambi bakuti oyo mondela planifia yo so pon intérêt na ye. C'est-à-dire bidon ya tia na pompe na République démocratique ya Congo na sena ngo eza na entonnoir oyo ko ya kanero. Biloko yonso o tolonaka ya malonga na mboka oyo to na continent na biso ezepo ya européen na bien biloko yonso tolonaka malamu ekotaka malamu pomme de terre cacao vitabe café oyo yonso elonamaka malamu na Felika ezepo ya Europe minere yonso emonani na mabele na bino na lobi bien minere yonso ba découvrir minere moko. La preuve, bango ne va pas faire combo. Na prix. Na prix. Mais il y a bango expérience, bango na n'onde pas salaire. Bango le poisson pembe. Ba dirigeant na biso basé ba vrai maître te na mabele na bango. Basé ko dépendre. Ndeko tambi soko to ko bima na politique au te. Oh le poisson pembe tika. C'est-à-dire même après président Félix Tshisekedi président oya koya soka kozala mwasi soka kozala mobali bato bako defa kaka lipa 200 fois bato bako lata kaka mikadi ya tombola nabite uske bose komona te ke milimo esalaka na kati ya bato eze milimo moko ya mabelo poso pe mbatika ndeko tambi kenda na ino na bopito ya leta ya mboka na biso sana hôpital général kenda na ino ose un simple individu oki motema pasi motuni toze na ministère ya santé ou pas ben firme yonso bakoma na bakoma à l'école pharmacie na bango yango wana pharmacie na bango yango wana eko sala erreur te otikaka bango kenda kosomba kisi libanda ndeko na kokufa po pharmacie oyo uti kosombela kisi pharmacien wana aya ko traiter ndeko na yo te ozo obligé ko somba pa na bango po bakoma kozwa so tolobaka wa na mokili ya ba conscient na mokili ya bato yo spiritualité ze ko kamba misala na bango
yango basalaka statistique bandeko na biso bawewa babimi na nzila baza kobula ingeta chômage longwe ndambo neteni wana mais depuis babimi tozwi combien de décès babomi bato boni bango moko bakufi boni baoyo bakatani makolo boni bakatani maboko boni te soko basali statistique bakoyeba koorienter secteur wana te mboka mobimba etambolaka ndenge wana pona nini oyo mondele akotisa na survie enseignant professeur atangisaka nini abandi nano koyinisa donc ti bomonaka moto ati choko moto ati kabelo kasi po bayinisa eki boyindo te suki crepie ze suki zabola zala na classe nini wana bakoyinisa moto kiboyindo mais tango balobi na yo bakoko na yo bazalaki sauvage baye bazali komona te mondele azali ndakisa ya kolanda soki mondele azali te biso bomoye ezali te na kati ya maye tozali kondimela epai ya mindele ezali koservir na interet na bango alors kobanda 1921 ti lelo oyo tata mama tozali na prolongation inutile tokokaki tolongwa na pasi yango biso bayindo po tolongwa na pasi esengeli tososola histoire na biso mpe tokokozwa boyebi nyonso complot oyo mindele bazali kosalela biso lelo pamba te so tolobi éveil patriotique tolamuka na pongi mais pongi yango nini tolongwa na ignorance nani akolongwa na biso na ignorance mondele jamais mondele akolongwa na biso na ignorance te parce que ignorance eza koservir ye makasi ignorance na biso yango ezali komatisa ye bozoba na biso yango ye azali kosepela tata mama tozali bato tokelami na bafakulte nyonso ya kokoka biso banoir bato ya yambo tosivilize mokili oyo balobi afrike ezali berceau ya humanité me mayele wana lelo ezali wapi oyo lelo yo moyindo baye koleisa yo bisuka dendon nesika baninga bale dendon yo moyindo olei makoso nesika baninga baleli ngulu yo moyindo oke kolata salite ya baninga babwaki na tombola bolimbisa na bilamba ya se botoke kowela yango oyo etonda na bamaladi ya motindo na motindo elelo soki balobi moyindo elingi koloba pasi guerre désordre ignorance bato ya koboma na kati na bango bato bazanga motu ya kokanisa désordre moto oyo azali ne kutu te yo otangisi moïse yo olakisaki abraham yo otangisi mokili confucius aye epai na yo buda aye epai na yo eboyebi yango bien yesu ntango azalaki mwana moke akimelaki na egypte epai na yo moto mwindu te yesu akolaki de 12 à 30 ans boyebi vi ya yesu te de 12 à 30 ans moko ntango tombela mosapi te de 12 à 30 ans nga nayebi vi ya jésus voilà tata mama yo moyindo loposo ya talo mpona nini yokelamaki moyindo mabele na yo etonda na bomengo mpona nini mabele no etondi bomengo koleka mokili mobimba soki toyebaki biso bayindo tozali couleur oyo esika yango ewutaki na kolimbolela bino ntango botangi na bible balobi yambo te mokili ezala nayebisaki bino na manaki eleki église ezalaki kole na enseignement bokosana te bazalaki kozwa liste ya présence ya école na église mwana nyonso akimaki église azalaki te aza na chikote baformaki yango kuna soko un professeur des universités oyo scientifiquement c'est prouvé 1 plus 1 égale à 2 mon nom de la foi ate yo 1 plus 1 égale à 1 en mariage tala oprouva ngo ndenge nini scientifiquement 1 plus 1 moko bakisana moko eze mibale mais au nom ya foi omoni par exemple ya mike ndenge badétruisa l'homme noir au nom ya foi lobi na mariage 1 plus 1 égale à 1 etikali mbeba na bomoi ya bato professeur ya ndenge wana
so batangisi bana transmettre mbeba ya foi yango bomoni nyonso ekomi ko se transmettre au nom ya foi, au nom ya foi politique eza kosala au nom ya foi mpona nini bakoyoka nesongi nzela te au nom ya foi na bato oyo bomonaka balobaka discours ya nationalisme na TV biso tolingaka mabele biso bakokoka te koyamba nesongi nzela bakokoka te kosasosie na nesongi nzela au nom ya foi peut-être avec l'exigence ya nufi ya fumukusu ezalaka makasi mingi yango bandeko bakozala pembeni na ye te ndeko tambi otuneli nde bandeko balandi po bino bokoki kotuna biso motuna wana te boyebi ke fumukusu basé un chef spirituel, un leader le plus humble ya ba leader nalobi numéro fumukusu ke muzala mpanda na ngola ba utilisaka lelo bauti nango tokoliki ya banda bane 2001 moto nyonso ayebi yango moto nyonso ayebi yango ayambaka moto nyonso mwana mwasi mobali mokolo koko mobali ayambaka alo bosololi napesi kaka na ino exemple wana na bapanzisango nyonso bayambi nesongi ya nzela na baplateau na bango bakoloba aze moponami motindami ya tata akeli likolo na se donc tolongola na ino équivoque wana ya koloba ntango mosusu exigence aze le seul leader oyo ayebisaka biso tozeba nselele ngambi kinono tokosala mosala biso na biso moto ayebisa biso ndeko ndombele na plateau oyo bapesa biso mbongo te pour la main qui donne ce seul qui dirige soko bakopesa biso mbongo lobi bakoloba na biso tosalela bango mosala moko songolo nzoka biso totindama mpo tosala mosala tata akende likolo na se wana nesongi ya nzela. Donc sur le plan exigence te baye na message mais pas si ba politicien basé ko ça la politique au nom ya foi au nom ya foi ko bangisa bango ka loposo pembe ba mettre na bango te telelo armée la police politique et colonisation roi Léopold II yango soko ba bimité et que ça un système ya bon année passé pour tout bien bah tu déjà pas pandi tu es dit que tout est fin de l'année que ça l'année ya année passé pour te ça bien mais to ça la bino na plateau année passé ngo balobaka ba éviter ba kosuka wa mais lelo ba komo kumisa année passé pour te ya bien te lelo pe ba to moko mi bali ba komo ba na tango ya président Kabila ko to ya boye oui belé to ba komi koloba ngo eza système to ko combattre ba effet de kotambi toko combattre cause tata keli likolo na sakanisela ka biso kotindela biso fumu kimbango yango ne songenzi na fumu kusu kya muzala mpanda na ngola baye ko koba misala ya 1921 balobi na biso bato yonso bakokamba maka na milimo ya bankoko na bango constitution ya mboka na biso pour protéger peuple congolais il faut la constitution oyo eze élaborée na réalité ya biso na réalité na biso bayo mokatimbila zenantina pour base ya mafuta yonso ya mokili eze yambo mafuta mbili parce que constitution na biso d'abord pour que na ino kuna na siège yango il faut ala au moins gradué au moins etelo nkanda nkasa ya papai na mokanda wana ndebolamu ya bato te nzoka biso baindo to travaillaka to tambolaka na bilembo makabo ya bato ba valeur ba don inné yango moni même lelo loterie de fait sous ko piller ba valeur ba dirigeant ba c'est équilibre lobe l'équipe bato bakendaki bo umbu na maboko na sima moko de fait tu so bet sango nzoka des opiller biso ba opiller mais balandaka ba valeur te nous c'est ça la rapport va récupérer balandaka ba valeur basala ka CV basala ka CV niveau d'étude elle batali bilembo pourquoi tu sais j'ai hasard ba fandika ba bendi bato basusu ba beti yango déjà sur 48 fois bakenda gata bazena ntina na oze longo zangitina bazena na ntina na okunate ba bourse moto yo soit distinga kawa ba pesi bourse mais c'est valeur ba depuis bino et c'est valeur ba tu bino base kotika biso kaka pauvre ba kotika la biso banani bato ya sododo
wana tabeti loterie deve ba ojoye te atikala na kuti na bino na sododo bato makaya bangi oyo yo so pesi elembo ya kozala moto ya ntina bajuye bakeina ye bajuye bakeina ye te bande ko balandi ba homme politique ba homme de science ba homme religieux c'est vrai message tant monsieur ezeko tungisa makanisi na bino mais mwana ya mayele bankoko baloba mwana tuna kamituna ali akanyamekila te botuna pona nini kaka lesongi ntina fumukusu ke muzala panda na ngola ba yeine lekoyo pe na message oyo tozena ba titre yoso académique na mboka oyo surtout na ba homme politique mais bota est-ce que différence est ali te classe moko échantillon ba ko vivre wana oyo mondela etabisaki so bokei na l'église classe moko échantillon et revivre so bokei na ba homme de science échantillon homme politique échantillon mais la majorité 98% de la population de retrouver toujours chanter dans l'émission c'est l'émission déjà kuna na plateau déjà tozobela manasuka l'émission ya moto poto kabwana pour l'émission mokolo lelo pambate sujet autre kokoba na on émission eliko ya pambate zo bota penza ba mitune belé pe ba zo sosolisa et tout to bande ko bena bazo zoli bako olanda ka biso mokolo na mokolo nini na une minute nini bande ko bako ko retenir l'émission mokolo lelo on a ba désordre politique ezali au talisi l'église catholique azali mo pelisi moto za mo bumi moto de nini peuple ko ko retenir ou azuli bako olanda biso mokolo lelo ndeko tambi soko zeko kendo zeko kenda ozeko mone siko zeko kenda te ba continuer kate faut même par repère ya nzila yo tambolaki pero dango na mona ke loko moko nzete mo te vutuka fana pambo vidila zonga na ino ne siko kotaki esika wana ndo koloba te nenga ipenza na bunga solo nzila to kotaka yango mais ba homme politique na biso total à l'élo, tout ce qu'on fêtait bongo soko 60 ans, il y a indépendance. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que tu sais pas somi des politiques na biso et kamba makani banda? Ba groupe armés ils ont terrorisé biso. Est-ce que c'est pas pays limitrophe na biso? Te. Ba impérialiste ne pas ko utiliser ba. Nigne salaka na période yonso dirigeants politiques sont des enfants d'aussi, il y a occidentaux, azemo na malam. Soko boyi bango, il faut ba lukaba bo maye lelo lobi musika. Basé qui miate na président Kabila, et c'est ka fandi na zambale na kingakati. Basé qui miate, po ya bango, fallait que le kalwa na Mali. Po na bango, fallait que le kalwa na Côte d'Ivoire. Na tangu ya président Babona Alassane Ouattara. Mais lelo bande ko balandi, tozo ke na ko chité. Bon moni troisième mandat. Il y a le président Alassane Ouattara. Mais tango, tozeko le cas 2017, bon yebi ba propos communauté internationale à terre. To fandi lobby moko ba lobby ba commando américain na Gabon. To fandi lobby moko ba lobby ba commando français na Centrafrique. Ba commando belge na Angola. Ba ko attaquer président Kabila. Akoki ko se représenter li sous-souté le quoi candidat. Bon, la Côte d'Ivoire, le commando américain va couper, le commando français va couper. Et là, qui c'est que Bazaki Kolia a dit sous un kassa mon côté na bango. Un kassa mon côté na bango. Yango Tolobi, to tamboli tamola ina christianisme, une église catholique, n'a pas fini en aïe. Mpasi, mikakata. Bazaki ko kata banko ko na biso maboko na présence ya sango. A bénir le boko ya motoko inase. Bande ko balandi, le loba documentaire les émiqués. Ba documentaire bizembi ike bolandaka baze ko kata mwasi mabele bakati mwasi kingo sangwa benir mondele na mondele le londe bakoluka bolamu ya peuple congolais yango tolobi soko église catholique alukaka bolamu ya peuple congolais yemo takozala liboso tokenda kofunda roi Léopold na Belgique na CPI avant tokenda na makambo mosusu tokende kofunda roi Léopold na Belgique na CPI yambo kokende na makambo mosusu wana liloba esuka ende kondombele botale pour l'émission mokolo lelo commentaire les américains bande ko mitune zaki ya biso
bien ende kondomele botale kasi maintenant ta botika la kaka brancher chaque lundi na ngonga ya 22h na RTVS 1 et chaque vendredi na ngonga ya 11h kaka na RTVS 1 émission ba ido totelema ozana mituna tikela biso ba numéro eza affiché to na Facebook tambikoka invité mon kolmo lelo za kinde kondomele botale mutasungi biso na bilili na cadrage ya kinde ko na biso kwaku maisha pe mutasungi biso na réalisation pour émission ekomela bino na bandaku ezali ndeko na biso na filmier ande kongala mutatamusaki manaka mokolo molelo ezalaki ngai ndeko na bino tambikoka kimia ya nzambe eza na bino tokutani na poso oyo ezali koya Loposo mwindo tokundela mabele Loposo mwindo tokundela mabele Loposo mwindo tokundela mabele Loposo mwindo tokundela mabele